ezala na combien de pourcentage soki banini bachaka po esimba na pona ye. Docteur akoyebisa ye ke non pakola kaye mafuta boye na pona ye soko moni epesite yaka epai na ngai tokomeka lisusu tosala examen toyeba bapo. Yango bandeko okomona mindele mususu aboti mwana azali kokola azana mafuta moko apakolaka mwana wana. Mwana soki akoli mafuta anezo simba yete akokende lisusu epai ya docteur ayebisi docteur alobi mafuta oyo ezo simba lisusu mwana te. Bakosala lisusu examen surtout ba dermatologue bakoyeba mafuta eza kobimisa ba bouton oyo ezali kobimisa mwa peau sec oyo ezali boye. En tout cas to sala examen to pesa ye oyo ya boye. Mwana okomona akokontinue na mafuta wana. Tango akokoma pe mokolo bandeko azana mafuta na ye oyo aza kokende kozwa ba recept ne pa ya docteur. Mafuta en tout cas nakopakola mafuta nini. Docteur akolakise pakola mafuta boye. Alors ceux qui azali mwana mwasi en tout cas batu oyo bachaka ba faux de thé ba poudre oyo bochaka nelongi bana basi en tout cas akokende na yango epai ya batu oyo ba spécialiste ayeba couleur ya nzoto na ye na po na ye esengeli apakola poudre nini. Ou bien kokende epai ya bato basala esthétique wana bien ba docteur atuna nzoto na esengeli a utilizaka poudre nini. Bandeko bokomona mutu mususu soki bapesa ye ba biloko wana ba recept wana botali nzoto na ye ozo comprendre te mais yo opakolaka mafuta nini nzoto na yo ezalaka lokola mwana muke kitoko bois noir ya bien poso na yo ezalaka toujours kitoko pakola mafuta nini. Mais tango akolakisa yo mafuta oyo apakolaka olobi ngana banza kuswe mafuta nini opakolaka nzoka nde oyebi mama nga kaka oyo soki ya 2 euro bia soki ya 5 euro yango nde napakolaka kaka oyo. Parce que na sala examen pa ya docteur ayebisa kaka oyo yango pona nga esimba na lingaka lisusu ko utiliser mafuta mususu te. Alors wana ba mama mayele akokende epa ya docteur ou bien ba papa mayele ayeba poso na ye esengeli apakola mafuta nini esengeli acha afro soki ba faux de teint na bango ba poudre ba chaka ne longi wana o ba chaka na misu parce que bandeko biloko nyoso tu o basalaka ezala na ba conséquences na yango. Misusu opakoli bongi na yote respiration ekomi mabe biloko wana ekotaka pe na nzoto donc eza kotala organisme na ba organisme oyo poudre wana ekosimba. Bandeko eza pe lokola na ba malasi mususu mutu faut apakolango mususu fa tu na docteur nazalaka na allergie soki na pakoli malasi boye akoyebisa yeke no kende luka oya boye ezali bien po na maladi oyo belaka soit na organisme na yo. Mais lokola congolais ezalata parfum akenda kotuna munganga te ye ayoka kaka solo. Bandeko chacun de nous tozali na ba maladi o to belaka maladi mususu esimbaka te na ba parfum oyo ezali anti oyo ezalaka na ba allergie. Parce que nzoto mutu musu akoko pomper parfum boye esali mabete mais yo pomper yango bandeko omona miyo tondi yo na zolo ozokoka ko respirer te misu eteli mais moninga na ebiso kengana pompaka kaka oyo sala mais yo zokoka te. Cela veut dire il faut que tuna docteur, il faut que tuna batu ya nzela te. Il faut sala tout d'abord examen congolais linga ko sala examen te mutu mwindo alinga kaka bayebisie eloko boezali malamu ache. Ya solo bandeko totali na kati na communauté na biso ba poso ya batu nyonso tu. Mama na nga naza koyebisa bino likambu oyo soki okei feti ya biso ba africain mama soko tali ba beauté bandeko basi bazali kotia otuni eske akutanaki na bato esthétique eske ezo concorde na pona ye eske eloko ozo comprendre te nazo mona lokola bato bakendaka basalaka ba carnaval ba chaka ba beauté okomona biloko bakoma kotia eza ko compliqué bango pe eza ko bendela batu mingi ba maladi parce que balobi eloko il faut contacter médecin. Alors bandeko okokende na feti bandeko
na yebite docteur nini oyo ayebisaka ba congolais yo nzoto ne bongi na produit ya hydroquinone. Me bandeko tomonaka mundela sala ba biloko mingi pona ba tâche na bango elongolaka. Me congolais koma ko utiliser mafuta et non po abongisa poso na ye, mais po a détruire poso na ye. Bandeko ekomi pasi mingi na ba milie na biso okota na église, otala ba pasteur, otala ba frère, okota na mokili, otala ba musicien, otala ba jo, bandeko ozali ko comprendre te mwana mobali azali na âge ya bien mais elongi e boboki. Soki akutana mutu baso mais oh petit kingane, mais o aza petit note elongi koma ya vie. Abandaki na mafuta oyo atunaki docteur te, akoti na oyo atuni docteur te, akoti na oyo atuni docteur te. Alors lokola nyonso tuana 5 ezo simba te, sikol foba banda kosala ba mélange. Azui oyo na oyo asangisi 3 mafuta ya makasi, ache ba maki misatu na kati, soki kura ngo bazwaka wapi, ache ba maki misatu na kati, ache na avocat na kati, abaloli. Na yebite formule wana biso ba congolais to salaka mafuta ko pakola te, na yebite ke soki to salaka ba formule oyo batu balobaka foko tia jaune d'œuf misatu na kati ya mafuta, o tia avocat o balola. Est-ce que yebi produit o basala na mafuta wana? Bandeko to yebite. Bandeko misusu ko kende na ba douche na bango na kati na bandako okomona tala mafuta bandeko yo moko tie zolo na po ya mafuta, mais o lobi oyo bombe te. Solo o ezali ko bimisa na kati, mais or que ye ezali malamu po ye apakola. Yango moko na mafuta sali ba mélange ebele azali ko pakola. Solo mafuta nezo ko bimisa ya mabe. Abongo ye moko na nzoto solo ke bima ya malamu. Yango zo mona bandeko ebele azali na milia bato azo lumba solo. Ye moko asokoli ne kitoko, alati pe lamba na ye ya bien, mais azo lumba solo. Solo wana ya nini? Ba mélange mafuta oya sangisi okomona bandeko batu bakomi kotela à moitié, côté mususu pembe, côté mususu noir, côté mususu kaki, côté mususu ba couleur rebelle. Bandeko misusu ba mama misusu soko tali bango na ba feti yango moni ba feti ba congolais bato ebele bakoma koya ba 3h 4h ba 2h po mulili ekota makasi pamba te apoti ba poudre wana, metala ye na 6h du matin okokima oza kotuna est-ce que mutu oyo ba poudre oya poti ayebi quantité oya poti? Est-ce que to lo bake ebele ya poudre oya che? Est-ce que atuni bato basalaka banini wana ekokani na poso na ye? Bandeko romona mutu mususu asa mwa ba blé ba couleur ebele, mais ache ba poudre mususu bandeko soko moni okoyoko kima. Yango tozali kotuna pona nini biso ba africain tokende pa biso ba congolais tozali na respecte respect ya poso na biso te. Wana tozali koloba likambo ya poso, tozali na respect ya poso na biso te. Bandeko na biso totala ba musicien congolais na banzi soki ba ebisio africain azali wana okomona baza mingi te. Okomona bango nyonso tu bazata na respect ya poso na bango te, baza pe na respect ya kibomonto na bango te. Okomona malgré balobi kotia beauté ezali détruire poso na yo na mafuta nyonso sengeli opakola, mais ozali koyeba te wapi oyo ya solo. Bandeko mususu soko kutena ndeko na nzela, bandeko soki na pakoli ba poudre te bana basi donc okoko moni na nzela te. Po mona il faut na ba poudre, soko moni na tongo akiko somba lipa okondima teke muto mona ke na butu elongi dinosaure sima elongi
lokola mukomboso me ba mafuta e bebisi ba po ya batu e buki batu ba misu mafuta omona misu ya moto ezalaki malamu misu e bebi okomona matoi ya moto ezalaki malamu bandeko okomona matoi ya bana basi oyebi bandeko okomona matoi ya bana basi koto eteli mokie na kati kuna mwendo makasi ozo comprendre te pourquoi tozali na respect ya poso na biso te tozala na respect ya poso na biso avant ya kopakola mafuta. Est-ce que yo ndeko ozali kolanda ngai miloba vérité? Est-ce que avant pakola mafuta okendaki otunaki dermatologue? Soki otunaki dermatologue na mafuta oyo pakolaka ça va, mais bandeko ebele ba congolais bazali kokufa na ba mélange ya mafuta o bazali kosala o ezali kokota na kati na nzoto ba mélange ebele eza kokoze bango ba problème ebele. Mais bato bazali koyeba te, bazali kaka komona ke non ezali malamu esengeli na tia mafuta oyo na tuni ata recept na yango te. Soki lelo mibale ebele bakomi babula bakomi kobima na basi mosusu libanda parce que mwasi ya ndaku na biluka ba esthétique obomi na fiere oyo mobala lingelaki yo obomi yango na tia boye okomona kotoyo oteli kotoyo na misu rouge kote mosusu bleu ocha poudre boye mobala azokoka kobima na yo te. Pona nini olingi ko forcer lokola basi ya ndumba olingi ko garder te na yo te. Ba mama na biso ya ndako biso tolingaki bino na batin oyo bino bozalaki na yango sikoyo bosalaka course na banani po bobebisa baposo na bino po banani balinga bino oyo naza kobongisa nzoto. Lelo tozali komona ba poudre wana pena ba mafuta wana ebebisi basi ebele. Okomona mwasi femme africaine alati elamba kitoko elamba simbi epe beti rom tubu mendeko soko longoli ye elamba otiki ye o comprendre teke oyo mutalata ke elamba zalaki kitoko boy ndeko mafuta wana lokola ba mélange leki ebimisi ye banduta na mapeka na libumu na makolo partout banduta ne longi ozo comprendre te oyebi banduta mosusu ebimaka na ba mafuta bo pakolaka e koma lokola nkele nana bomona banduta te na banzi basi misusu mibali bazo kima bona ndako oyebi soko pakolaka mafuta ebele oyo yebi degré na yango te sikoyo nduta sikoyo ekotio na mapeka nduta ekotio na nzoto bandeko esalaka mwa buzoba yango tosengeli toyeba mafuta ebebisi biso bafricain mingi topakoli yango na buzoba sking light batu bakei carré light bakei nini batu bakei nini batu eske tomitunaka nakoko tuna ndeko nanga Charlie Kashila nakoko tuna ndeko nanga mama Mize to Odon Pambo eske mafuta obopakolaka otuna docteur ke pona nga esengeli mafuta nini ou bien opakolaka na kimutu makasi soki opakolaka na mutu makasi lelo zwa décision kene kotuna docteur pona ngai ndenge zali boye na lingi mafuta po garder pona ngai omwe bato bazana bitumba ke bakoma lokola ba Michael Jackson wana bakokende kotuna docteur te po bango bitumba na bango tamso bakokende kotuna tonga po batela ubie kinini pona komela mais bato balingi ba garder te na bango esengeli kotuna docteur ayebiso ke mafuta boye yo kopakolango ezali bien pona poso na yo wana nde na tango za ko utiliser mafuta wana bandeko okomona poso na yo ekekoma kitoko elonge konzuluka te ekozala toujours kitoko ato umeli bato baza komona vie wana vraiment en tout cas